ya Jomak Show lelo tozongi lisusu awa mpona kopesa bino ba information ndenge ezala kaka lelo tozala mwa mpe agressive donc soko mesanaka mwa makambo ya choc te ntango yango bima na yo parce que awa biso ozalaka na système ya polele sans tricage donc soko kolanda na Facebook yebaki émission oyo tozolekisa yango en direct na Facebook. Donc, juste le temps, il y a pour checker son. Ok, son ezali. Dans site ok directement, bino boyebi ke Jomak Awa alobaka vérité. Vérité tolobaka et aider batebele. Batebele pe beta ba mabaku. Yango na toujours moi temps ya kolobake soki omoni ke makamto tolobaka ou za malamte ezatina te Holanda. C'est vraiment important. Logo zaka ya osala ki changer chaîne mususu, changer makambo mususu, tala makambo plutôt ko sepelisa yo ndenge yo lingi. Mais ceux qui ozolanda en même temps ozobeta babako donc wana eza vraiment la tinate. Biso to ya pona ko sepelisa muto abate mais to ye pona ko loba vérité. Moi mikoleleki bomoni ke tozalaki moi calme parce que biso tozo ko considérer que musala o to salaka même si tozala ba misala biso mususu ya ko luka ya makambo ebele mais to luka moi tamoko ya ko servir pe musala ba pasi mo kimbango to considérer que musala to salaka ezalaka na inspiration et alors quoi bato bazo ka banzembo ezalo kwa bato balotaka ezalo kwa bato basala makambo ebele ya ndenge na ndenge nzambe apeseli moto na moto dona ye biso zo considérer que o to salaka ezalaka inspiration soki nzamba communiquer ngate na osala te soka communiquer nga likambo na osala ezate parce que chaque jour faut ça l'émission alors sur le kamba lo bezate oyeka mbala moko bandi ko loba n'importe quoi to ko sala analyse moko ezanga tina po oyo ezali makambo ya molimo faut za nango prudent faut analyser yango faut ko tala yango malamu est-ce que makambo nazo loba ezo sala sens est-ce que eza ba sentiment ezo lobisanga makambo yo est-ce que eza ba vérité est-ce que eza ndenge na nisi bato bolandanga mingo yebi ke biso toloba kaka vérité lelo soki bomoni na ozongela mwa makambo na loba mwa kala lelo awa nde na lobi so bomoni tenio ebimi eyalaka tozala direct tokende gauche droite toza direct mpona to expliquer mwa makambo mosusu nde na lobi soki oza obligé te otala oza obligé te olanda parce que mingi mpe soki otali biso toza lokola bato bazokoma livre ozomona livre lelo ezokoma bala bandenge ebele bamisusu bazosimba bapapier mais toyebi ke bapapier esimbamaka lisusu vraiment mingi te histoire ya lobi lelo oyo tozala ba 2019 ekobanda ba l'an 2000 histoire ekoma ekokomama na baimage donc toza kokoma histoire na baimage nga nazokoma mpe histoire na nga selon ngai eza lokola évangile selon Jomak donc naza na besoin te mutu andima ngo sikoyo mpo nayebiki lokola nayebiki eza bavérité nga nazokoma histoire bamisusu bafandi baza kotala bamisusu mpe bazokoma histoire me na ndenge ya mabe ndenge tolobaka soki okritike Jomak bi okolobaloba makambo lelo nde na bi a partir ya ba l'an 2000 ti na ba 2019 awa ozoloba makambo koko koprouve yango te donc eza na sens te soki omoni moto aye kosala baanalyse azoloba ebele azokoka koprouve makambo azoloba te donc eza so na ntina moko te tozomona makambo ndenge ezosalama lelo na mokili ezolakisa vraiment ke bamakambo tozoloba lelo awa kobana partir ya balan 2000 ti na ndenge toza na ba 2019 boye donc nyonso oyo koloba il faut ozala capable ya koprouve yango ata audio ata mwa nani moko boye ezala mpo bato bacomprendre makambo oyo ozokolobaka eza ya solo ndenge biso toza koyeba ke oyo tolobaka eza bavérité parce que toprouva makambo oyo tolobaka lelo tomoni ndenge église kimbangisi bato baza komanipule bamakambo bato baza koloba makambo ndenge na ndenge mingi awa parce que omoni nga ntango nayaka naninga mingi korépondre ka moto nyonso boye te ozomona naninga vraiment korépondre ka n'importe qui te na otala oyo moto nazorépondre est ce que ntango na korépondre est ce que eko aide bato ou bien eza kaka ba distraction parce que nayaka ate mpona na mikumisa nde na baka so na lena komikumisa
bien alingi bato bayeba nga na yeba na kosala makambo ya église te eza makambo ebele ya kosala ozomona donc oyo bino nyonso boyebi na kokota makambo ya politike na kokota makambo ya ndenge na ndenge na banda kosala bablog na nga oyo ya chaque jour nayebi ke wana bato ebele bakotala yango nazotya balukuta bamakambo ebele na kokóma na nga na succès mais toza oyo eza makambo ya molimo tovivaka makambo moko boye na kati ya lingomba oyo mingi eza peut-être pe faute na bino te bokoti na katikati bokoti na kimokolo deja boyebi te baréalité nini oyo esalama biso tozwa mwa chance wana ya kovivre bamakambo mwa ebele yango omonaka makambo nalobaka awa naloba yango parceke na vivre yango naozela te moto aya koyebisa nga bia ya koexplike ngai ke faut comprendre na senso te donc eza makambo nga na vivre ebele bofandi na bandako na bino boyebi ke église kimbangiste bobandi yango banda bomwana bokoli nango eza église oyo bosi bomesani nango donc sans yango eloko mosusu eza te mais boye kokonstate ke na ntango moko bolere bapapa misato bakei bato baye bakomisi yango lokola ligablo bakomisi yango lokola esika ya kolela esika ya nini donc babebisi mbala moko makambo nyonso ti bofandi eza ozalaka na 3 oza ozalaka na 26 boza na mpasi na motema ya kotala ke lingomba oyo ezalaki ke yango nde moto ekobikisa mokili bolimisa nga nazomona audio eza kosala mwa bacontretemps mais eza na retard ya maloba na nga donc nayebi ke eza lenteur ya programme oyo naza koutilize awa nayebi ke bokocomprendre alors bato bacomprendre ke lingomba oyo ezalaki lingomba to ezali lingomba oyo biso ozotiela motema mais lelo tocomprendre ke eza su ndenge wana te ekomi lingomba moko bato oyo baza na bapouvoir oyo baleki liboso batata paster badirige bachoral bata ndenge na ndenge bakomi plus komanipule bandimi ke koloba na bango bavérité ya makambo oyo ekobikisa kondima na bango alors biso lokola na biso na yo toza na susi wana biso ozwi chance moko ya kosala ke tobanda kolamusa bato na makambo oyo bato bamekaka moke koignore nayebi ke na ntina yango bokomona bato ebele ntango basalaka bemission soki asala émission acontredire nga bie aatake nga soki namoni yango ke eza important na répondre ou bien na contredire ebele bomonaka asokaka bakweyaka na bango parce que okobundisa vérité te yango totia na générique wana vérité etikalaka vérité mensonge mpe ekotikala mensonge vérité lokuta te wumeli ndenge nini ekobima nango kaka ekoyebana nango kaka lokuta ata ewumeli ndenge nini ekoyebana nango kaka parce que soki ozoloba lokuta makambo nyonso ozoloba wana lokola eza lokuta bato bakokomprendre ke ozokosa ntango temps donc ennemi ya lokuta eza kaka temps yango bomoni biso ntango toyaka awa toyebi ke mingi ntango boye na lingomba ezala surtout boza na 3 mpo na nini lelo bomonaka olobaka mingi makambo ya 3 mpo nazongeli sujet oyo na comprendre ke bandeko ya ratelki baza na mission moko mission yango oyo deja babanda bandaka so naloba ratelki eza bango nyonso te boyebi ke nga nalobaka na nga vérité na kati ya ratelki wana tozomona nani oyo mwana oyo soki babengaka godi soki godi ya kongo azaka na ratelki bato lokola bapapa lambert wana baza na ratelki malgré bakima bakokaka susu te parce que bazwaka décision balobi ke biso tokobanda kolobaka makambo tokotelema bato bapusaki bango mpona babanda kocontredire nga makambo nalobaka mais bacomprendre ke réalité donc bakokoteni parce que bango moko bato lokola bapapa lambert wana na kati ya mitema na bango bayebi ke en tout cas tozosopa mabe ozomona bacomprendre mais akoyeba biso mpe mpena tobebisi mpena masolo donc même si bato bazopousse ye akoka koya kotenir te na moto azolobaka vérité lere nyonso naloba mino na kati ya ratiliki bato bazali ebele oyo mpenza kisengelaki bato ya ndenge wana nde balekisa bango liboso mpo basala mosala bato lokola bapapa césar ozomona asalaka émission na ye abandaka kosukutu batelemelaka ye balobaki ye asalaka bacommerce na ye banini tosa or bato mpenza oyo ke malgré badivision oyo ke vraiment te ke akota neti na makambo bapolémique wana autilize plateforme na ye abanda kolobaka makambo lokuta soki mpe ndenge nini ozomona tozangi mabe te mais donc malgré influence aza nango basala yango vraiment te bato lokola bapapa Huygens ozomona bato mpena bango wana oyo baza ke ozosentir mpena ke motu wana asala mosala na kata mais bato mosusu wana
batu mususu wana baza batu moko kaka donc aosalela ba sentiment batu lokola papa la mère wana batu lokola ba papa au coordonnateur ya Ratelki na France batu lokola ba papa ya Congo ozomona pena mutu totala pena soka kotali ye boye ozokomprendre kaka mutu onire mutu ne ezosala malamu te ozomona pena deke mutu oyo tete na ye onire ezofonctionne malamu te wana nde bazali bato ya liboso oyo botikili bango espace bakenda partout ozokisa lingoma munene ozokisa ngo soni ozomona ozokisa ngo soni kutu kala mingi te namonaki basali studio likamba bien koencourage osali studio ya bien tout ça namona bafoto ya likamba bien misiko banani bakotambusa mosala wana oyo ekopanza sango ya papa Simon Kimbangu na vrai boule ozoka bato moko boye oyo kimtu ezofonctionne bien te baza na mayele meme ya mokili boye baza nango te baza meme pa na sagesse oyo eza mosala ya nzambe na mosala nga na biso na bino balobaka ke esengaka ozala na intelligence na mpe na sagesse eza makambo mibale ekeseni me na moto esengaka de fois mpona kokende na makambo oyo fo ozala ata na mwa mibale wana mpo fonctionne mpenza bato bamona yo mpo eza na makambo mosusu soki peut-être mpo toyebi ke intelligence eza biloko okokoyekola ngo na mokili okokobotama nango mbala mosusu me sagesse eza eloko moko nzambe akopesa yo yango ozomona mbala mosusu olingi oteya likambo ya nzambe fo yeba mpe mokili ezofonctionne ndenge nini tokaki papa ya ngenda abandaki koloba mbala mosusu makambo ya ndenge politike eza kofonctionne azokopesa baexplication azokoloba ke soki bosali boye azoloba makambo ya conférence azokosimba awa azokokebisa bandimi mpona makambo ya politike azokolakisa bango ke nalingi bomema politike awa te bosala boye donc azoloba na bango maka abina atamboli place na mokili mobimba namoni awa donc biloko nyonso wana papa azalaki na connaissance générale ya makambo oyo ezofonctionne na mokili côté sagesse biso nyonso toyebi mpe papa ntango aza koloba ozosentir mpena ke papa aza koloba na sagesse moko boye ya ndenge moko mpona komema bato nyonso elongo papa atikaki bato oyo bazalaki bandoki bato ya bamagie bato ya boye parce que sagesse ezalaki yo koya na makambo oyo ya papa Simon Kimbangu donc intelligence eza te sagesse eza te ozwaka donc oyo eyelonga na motuka mbala moko ebimi na monoko oyo koyeloka na motuka mbala moko ebimi na monoko ozomona lingomba monene boye bato moko bolokola soki godi dia Congo bolekisi ye soki liboso ye nde wana sikoyo motu ya Ratelki abimi wana soki moto azotali bazoyeba te motu oyo donc ondire tete na ye pene ezofonctionne malamu te e bato andenge wana mpe okanisi ke soki asali émission alinga na ye nazorépondre mpe directement jamais babima ebele dernièrement bato bazobenganga Jomak mutu moko awa azokofinga yo aza koloba ke oza magicien oza mutu ya babiloko tout ça nani mwa garçon moko boye mwana moko boye asalaka baémission na nani kombo na ye soki Laurent lobela azalaka soki na Facebook wana ozomona namonaki émission yango wana batindeli ngai yango natali yango namona tili ya korépondre banini na sena ya komona donc aza ko se contredire azaloba makambo meme azocontrôle te namona ke soki na bina abanda korépondre bato ya ndenge wana ozotala motu moko boye donc ozomona kaka ke makambo nyonso azoloba eza même pas na sens ozomona ozoka kaka osimbi nkamba yokende kosimba nkamba mutu nyonso ya kosimba nkamba azali satana parce que biso leo tolobaka awa nkamba tozoloba mboka wana mabele wana nkamba te bato baza kuna na kati lokola bapapa katembo lokola bamabizi bato wana nyonso baza na kati ya nkamba ntango toloba nkamba tozotala nde bato wana oyo bino moko mpe bozomona ke bazoyokisa mosala ya papa Simon Kimbangu soni bato wana nde biso tolobaka bato wana nde yango wana tolobaka nkamba 3 egala mpona koidentifie bato wana papa Simon Kimbangu abotami na nkamba avant papa Simon Kimbangu abotama me nkamba ezalaki te nkamba ezalaki avant papa Simon Kimbangu abotama na mabele wana est-ce que raisonnaka nkamba wana ezalaki ndeni nkamba wana eza nkamba mpona papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu afandi ntango molai na nkamba te papa Simon Kimbangu afandi ndenge toyebi na bonzoto boye papa Simon Kimbangu atamboli mokili mobimba afandi na prison kuna na Lubumbashi kuna na Katanga kuna soki 30 ans ozomona papa Simon Kimbangu ye moko atelemisi mosala na ye mpo abandaki kotambola partout baza komona ye na bakore partout atamboli partout totangaka yango mpe na mokanda ya Nzambe balobi
akolongola eloko ya motuya akopesa yango na bato bakobotela yango mbuma elelo tolobaka nouvelle jérusalem mpona tobengaka nkamba nouvelle jérusalem donc seke ya kala ezali mpona nini ya kala eza ya kala e mpona nini ya sika eza ya sika to biso lokanisi nzambe akotikala kaka ndenge wana atikali ndenge wana libela bapesi bino eloko ya motuya bosalela yango bozosakana na yango bino bozomona kaka ekotikala kaka ndenge yango bozomona lelo boye pouvoir oyo eza na bamboka na biso kuna lelo tozoperdre contrôle ya bato wana c'est parce que tozosakana na eloko ya motuya oyo biso oza nango tozosakana nango lelo bato wana sikoyo bakomomona biso bato ya lokuta ozomona donc bapesi biso eloko ya motuya tozosakana na yango tozotyango na mabele ale tozokanisa kaka lokola kaka ke eza kaka ke nkamba tusa etikali kaka nkamba ndenge wana po tokende pate parce que eloko ya motuya oyo bapesi biso ozosakana nango alors okomona bato ya ndenge wana bazokoya koloba makambo oyo bazokontrole meme pa oyo bato oyo baza kokopie nde ngai naloba yango clairement wa ke bato wana nyonso bakopiaka jomak avanda depuis ntango ngai alobaka makambo nyonso ngai asalaka ezalaka inspiration moto azosala likambo eza na inspiration ya nzambe okotelema liboso na ye te okozala écrasé ngai te na pouvoir na ngai te me ya ye mei papa simo yimbango akonyata yo ye moko eza na makambo oyo ezoleka na monde na yo oyo ye akolakisa nga yango me yo okozala na difficulté ya kokontrole nga mpo kocomprendre te ozomona donc nga nakofanda kaka boye nakomonaka eloko moko ye koyebisa ngai ke tala awa ndenge nalobi omoi mo ntango molai na osala baémission te me nazotyaka bavideo kuna banini tosala bamate parce que soki bapesi yo message te okoloba te okangi monoko eza lokola moto azwaka banzembo lokola bato oyebi lokola papa manzwanga ndenge wana asali 2 mois azwaka nzembo toyebiso o me papa manzwanga ni ozwi nzembo te mikolo ozwa na nzembo ko tiko papa manzwanga asala asepesa bino akosala 6 mois azozwa nzembo te mpo bazokokommunike te akoloba te nga soki bayebisi nga te nakoloba te donc oyo bazobisa nga babi mikolo kobima te sala boye nakolanda ndenge wana parce que yango wana nde bato wana nyonso wana bakopiaka jomak avanda boye azokopie jomak bien mpena bozomona ke azokopie jomak neti mwana oyo soki lora bato balandaka ye boyebisa ye ke ngai nazali modele na ye me akopie mabe depuis ntango molai abandaki kobenga nga papa paster abosani depuis 2013 abosani ozomona depuis 2013 azoyebisa bino depuis 2013 bato balandaka ye bokende koyebisa ye ke paster na yo bia kolanda mingi te mapesi yo kaka mo explication wana mpo comprendre ke azali paster na yo naolakisa bino preuve tofungola facebook awa tofungola facebook awa biso na bino comme ça nalakisa bino akota nanga mo na facebook yango oyo bino bomona lokola makambo tosalaka ezalaka baventure ok toyena no awa nasala capture à écran screen capture there you go ok so sikoyo oya awa na facebook mutala facebook na ye yango oyo bino mutu bolandaki bomonaki ke jomak nayebisa bino ke akopiaka jomak depuis 2013 nalakisa bino ka bandaki kosola na ngai nanayi meme kokite meme pa otala awa tokoti na facebook na ye awa toke awa na ba message ok
tokomata ti na likolo na bamessage omoni tala conversation ya liboso yango oyo awa bokotala ne eza wana akomi wana bonjour papa pasteur omoni yango oyo wana nga te muna akomi ye atala na Facebook na ye bomona akomi wana bonjour papa pasteur Jomak na wana ngamba mosusu na répondaka banini direct boye te ma avandi na bia nakomi ka bonjour ye lisusu bonjour papa Jo dérangement na kipango te azongi lisusu salut papa Jo comment vous allez namukuse nazongisi kaka bonjour tout va bien ye lisusu boni basango moni napesa ye basango po na lere wana azoyekola po ye mpe asala mpe ebandeli nano bonjour papa pasteur ozomona donc mpona yosa bino kabandaki kolanda nga bamwa batango molai mande kolanda nga awawa akoni sango nini nga natuni sango ya nini mpona azalaki okipe na bamakambo na nga sango ya nini azona kaka en général papa moni sikolere wana yebi te ayeba eke nazalaki nano na magie ou bien naza na magie te tout ça na lere wana nyonso moni yeyo en général sango eza très bien match eza bien moni allez yeyo azongisi nasepeli merci asepeli ayoki gu pena ayoki bien nazongana no moni wana ezali oyo bino bandeko ya 3 egala bozomona lokola bataka na bino de pointe oyo bato babanda kokopie wana yo ba 2013 akontinuaki lere wana ayebi nano nini te azotalaka te afandi nga afanda banda kokopie papa Jomak aye kosala kanale ya youtube okola nga atie Kimbangu 21 ye atie Africa Kimbangu 21 moni na youtube na ye Africa Kimbangu 21 na baémission na asalaka soki botali bokomona asala banani ndenge wana me baoyo boyebi ye malamu te na olakisa bino ye awa na foto omona ye ye wana moni na mikro na ye ya karaoke bamikro ya ba $2 ya oyo ya bakaraoke wana donc azokopie mabe oyo mikro basalelaka baémission te me ye azwi mikro donc azokopie kaka ndenge amonaka Jomak asakama azokopie na salite nyonso yeyo Laurent Lobela na bamizisi na banani na ye moni yeyo me tala sikoyo bomoni awa na émission asalaki akomi kisataka nkamba basekre ya Jomak ebimi atie foto na nga wana akoti na page na nga atie foto alobi makambo ebele naza Satan Lucifer naza na babiloko atie bafoto ke naza mutu naza na bakisi naza diabulu nani pena wazotea ozomona abosani ke nazali tata pasteur na ye oyo abande koteya ye oyo azali koapprécier oyo ye azul comme exemple comme modèle ye mpe abanda kosala baémission mais maître na yo oyo yo okopie olekuta obanda kobenga ndenge ozalaki liboso lobi bosiko na nasala boye estce wasalaka ndeni mais azwi na ye temps ya kosatakela ngai ya kofinga ngai ya koloba n'importe quoi na nkombo ya mutu oyo ozokwata komo osalaki ngai abaka okoya kosimba mutu oyo aza na kosala azosala mosala oyo bapesi ye yo bapesi yo eloko bapesi yo te oza vide oza na rien ozomona na aspect wana yo oza na eloko tozoforce ozomona yeyo akomi awa kisataka nkamba basekre ya Jomak ebimi ani koloba atie bafoto na azosala sport wana alobi oyo bozomona wana aza grand maître
ozomona naza grand maître donc naza boxeur catcheur banini tout ça ozomona makambo nyonso azoloba wana eza vrai naza grand maître ozomona nga na wana ateke nasaka sport omoni mutu mwindu surtout ya afrique bamonaka ke soki mutu azosala sport eza mpo kaka abetaka bato akoma mutu ya makasi kobeta bato ozomona eloko ya mutu mwindu mais même mutu aye na poto aza kocomprendre te ke sport ezalaka bien mpo na santé sport ezali bien mpo na santé tala lelo ndenge bato okomona mutu akomi munene problème ya tension banini tout ça okei pa ya docteur aza korekomande oke fo osalaka sport baactivité moko physique ezala aza na maladie ya tension mosu aza boye tout ça docteur arekomande kaka fwasa mosu azalaka na bastress kaka oyo na kosala kaka sport oyebi kodégage makambo ebele eza rekomande ozomona eza rekomande donc omoni mutu mwindu donc biloko wana mutu eza na ye na notion na ye te soki mpena toyebaka koraisonne mpena bien même kaka ta basurveillant oyo na batata surveillant na biso bascout nde mpena basalaka sport ko parce que na bata spc wana bomonaka atelemi nsima papa simoki ya ngani ubie nsima ya papa bapapa na biso kana toyebi toprotezaka papa na biso atelemi abombe siko ntango abombe wana siko soki mutu aye na mobulu ntango mosusu mutu moko mutu eningani ye aye na mobulu okomaîtrise ndeni parce que nyonso tomona yango kaka na molimo oza na le mosusu mpe etamboli mpe malamu te molimo mpo ekotela yo ezala ozala tata surveillant yo olati bere elamba tout ça ozomonaka lokwa na se na tie bere oyo donc ntango nyonso moto mabe akoya na ozwaka bere oyo na bambi ye moto wana kokwea non normalement nde peut-être bato oyo bazokende kotelema na gare bakotelema na le mosusu 2 heures du temps nde peut-être avant ya kobanda bosali mwa baphysique bonyolosi même kuna bacompagne na bamisala tomona yango basute mosusu ezali omonaka baemploye avant babanda baye liboso na basali mwa baphysique mwa nini boye mundela azoyebake nzoto na yo lokola ekangamaki ningisango mwa moke nyoloka boye tout ça ozala mwa nani ozomona nde peut-être na lingoma nyonso omonaka benake basurveillant baza vraimen basalaka mwa ata baexercice moko physique parce que okotelema wana liboso siko yo oke kotelema na papa ozoya olo gimbami boye tolo siko est ce que oyebi ata nde bamaîtrisaka moto rien yo otelemi ozomona makolo soki okwei ale babengi yo ndoki ozomona okwei babengi yo toana notion wana te ya koyebake ozomona lelo oyo azomonake biso soki peut-être mpona information na ye oyo ye ayebi te biso toza parmi bato moke ngai jomak parmi bato moke oyo papa mfuma olongo atie elembo na elongi mpona makambo ya sport ozomona bakoka 50 te oyo ke papa ayoki bato baza kosala sport na paroisse bato ya spécialiste oyo yango ezalaka ndene parce que omoni nde nalobaka awa nde nalobi soki oza intéressé na makambo te koyoka yango te change page nde nalobi nazoloba yango nga nazokoma histoire eloko nazokoma livre nazokoma eza te ke mpo na yo moto ozotala motu ya motu ya mabe ozoyoka kanda te oza kaka ke change page kotala te ou bien change ou bien soki ozalaka na facebook bloke nga se tout nga nazokoma livre mais na baimage ekoservir baoyo bakoya bacomprendre bavérité ezalaki ndenge nini yango moni tosala makambo tosalaka awa ozomona na periode wana parce que omoni soki moto balobi makambo na ye mbala mosusu mpe eza korépondre bato na te me koéclaircir baréalité mosusu oyo biso tonégligeaka parce que nalanda likambo papa mfuma longo alobaka ntango baafrika américain bayaka na solola yango mingi na bandeko nayebisa bango ntango baafrika américain bayaka papa diangenda atere azocommunike bango na centre laquelle na ba 90 wana je crois azobaka yango nini na plein air abetisaki faki abeti alelu chache nazaka na video wana papa alobi elobamaka na papa simoki mbango ke bino baye oyo bokendaki na wana botekamaki lokola baambassadeur bokendaki na bamboka wana donc bokozonga lisusu na awa na mboka na afrique mpona boya kolakisa bandeko na bino makambo oyo mingi baignoraka emeke na monoko papa ndenge wana ke makambo mingi oyo biso baafrikain toignora donc liloba wana eloba na makambo ebele donc biso toignora makambo ebele
toza na ignorance moko akosakana te toza kaka soki mutu donc boza na salite liboso ya lupango terase mai moto azwi microbe abeli kaka mwana abeli akufi pa bandoki balee ozomona bandoki balee toyeba toza na notion toba te awa eza salite boye mutu fo alia fo asokola maboko mutu fo asala mutu fo auti kosimba fo asokola maboko asala boye te toza na notion ya makambo ya ndenge wana te bandoki basali kuna esali boye awa soki otambola na bapoto awa surtout na baamerika awa okomona mundele auti obota mwana alobi kaka awa na bebe ya sika ya quelques semaines ye wana wenze na supermarché azosomba biloko na bebe na ye bato nyonso bazoya lakisa azota mais na mboka na biso jamais fo bomba fo tya boye bakotala mutu bakozongisa boye tusa ozomona awa mundele soki aza na magie na ye na kisi na ye aza kosala mabe aza nango ya ye moko aza te po asala mabe jamais akosala aza na ntina ya kosala mabe te eza mpo na ye moko na makambo na ye soki oprovoke ete na motuna ekuta eza te ntango ozoloba naye makambo mosusu azokomprendre donc biso toignoraka makambo ebele yango toza limité ndenge tozali parce que toza na ignorance moko boye ya makasi oyo ke mingi ata aza na poto donc ozomona ke azakoka kosintegre te mpo kaka aza kaka ndenge azalaki kala okomona moto afanda na poto motali omoni mpena ke yango moto oyo aza bonene papa yange na kontima ayoki na niangara bato tozosala sport parce que na makanisi ya papa paul ezalaki nene tomoni makambo bagene basalaka libanda nasala kwa carrefour des jeunes na niangara kobeta babale na kati kosala toyebi papa yangende asala sport abetaki babale ozomona basala bango na kati bakikere ezalaki wana bamakambo nyonso bachoral biso ezalakwa tozalaki bana koreki toyebi ke bacompétition ya bafootball ezalaki fliki koreki donc malgré koreki bandeki kozwa lere nyonso bakupe wana mais dirigeant jeteki ozomona mpena ke bacompétition bien mpena bagene donc bakomi koya wana na ndenge moko ya bien baart martiaux mpe kota mpe soki babasi bato nyonso basalaka basport oyo baza na bafaki baza na banani ya bamoka nyonso kishasa mobimba bakomaki sikoyo koya wana oyo bamisrael baza bamaître bazoya wana makambo azoloba shaola azalaka na belgique kuna bato balingi batuna ye ayebi ozomona bamaître mendes aza na lwanda bato oyo nyonso toyebi oyo boyebi basalaka sport na église baperiode wana bayaki sikoyo bato ya nzinga ya spc ya papa bakomi kopanza masolo moko boye ke papa diangenda ayebi bana wana te ndeka bato bayaka na babiloko na bango soki omoni moto azosala likambo na église yoka nzambe alingaka boye te molimo te boye bozoningisa molimo bato normalement molimo okoningisa yango te parce que molimo efandaka na nzoto ozomona donc okoningisa molimo te ekosala basport eza mabe eza makambo malamu te sikoyo mingi kati na biso balaki na foi wana te bakomi neti kodécourage nde esika papa mpo amonaki bana okola komo décourage bo ye moko ake kosolola na papa ake kosolola na papa liangene oyo nayo bamino makambo ludi kikilu na kombo ya papa simoki mbango baba vrai true story lisolo ya solo papa liangenda nde na place wana alobaki eya vérité te loba na bana wana baya epai na ngai boya na bango nde sikoyo tozalaka peut-être une vingtaine boye tokangani wana na ye moko papa paul tokenda na chenuda na centre d'accueil na papa paul tokomi wana papa atika makambo na ye ezalaka na kota nsima kuna oyo nazoloba bato baza envie bazali charles aza kuna papa mayinga azalaka bato oyo bazalaki baza batémoin bayebi bamaître mombo azalaka aza na afrique kuna aza na kota 3 ayebi makambo wana nyonso bato ebele makambo na aloba asobo tindi mutu ya periode wana aza na nkamba bato mingi mpe baza na nkamba na ngambo ya nkamba bayebi masolo wana papa atiki makambo papa tofukami na mpanzi kuna tofukami na se wana tovandi papa lere amoni biso bopa atiki makambo bandeki kosala aye kote na biso tofukami ntango tofukami alors du coup je crois que papa abondelaka eloko moko ndenge wana alors du coup
papa Paul sikoyo afukami abandi sikoyo abanda ko expliquer papa bana bango basalaka sport na nyanga kona lengi na banda ko expliquer yo tanga linga bandaka papa diange na lobi tika na yo na yebi bango nyonso ndenge bazawana na yebi bango komitungisa na yo te bango nyonso bazawana na yebi bango tolaka 100 te tolaka 50 te tolaka peut-être ba 23 boy muke papa bango nyonso bazawana na yebi bango malamu komitungisa na yo te banda ko présenter bango papa bandi koloba sikoyo alobi nyonso bozosala nga na yebi bolongola na mitu na bino ke boyebi ngai to be ngai na yebi bino te bolongola na mitu na bino nyonso bozosala na yebi yango malamu papa pe ayebi bino malamu mais oyo boza kosala bosala yango na kombo ya Simo Kimbangu alo kumu ya Simo Kimbangu mingi boza wana yango so na komi na place wana yoka mesha moko penza na mpasi moko na motema abi mingi boza wana bokotambola na bisika ebele bokende pa na mboka na mokili mobimba kasi bomema kombo ya papa Simo Kimbangu ozomona bomema kombo ya papa Simo Kimbangu alobi wana ntango asilisi ale biso ozalaki wana atie biso bilembo nde place aloba eke nalingi namonaka bino ebele oyo bakomprenaka namonaka bino wana ndenge malamu te soki mpe nakobenga wana ndenge malamu te nayebaka te bandaka sikoyo kokende na centre mone papa luki akote kosala interview moko kala mingi tawa abetaki lisolo wana pe ye aza tie mpe na foto bomonaki ye akoma pembeni ya papa diangenda azosala sécurité banini tosa bametre mombo wana nde kuna nde bakoma na espèce ya ceinture ya papa diangenda enga na se rappelaka mpe badimanche wana omona papa litela koya te bokende titokele balutendele wana omona mpe donc tokoma mpena na neti na espèce international ya ceinture ya papa donc soki na se présenter wana o même bakangi porte wana ya chez nous da bato bazokota kuna te biso tokomi wana direct accès facile partout ozomona mais tozali quand même na réserve moko ya kocontinue na discipline kaka tozalaki nango wana parce que oyo bamonaki ke base détaché à 100% mpena bakende kuna nde bamonaki ke kozala bien mpo na bango basalaki yango bametre mombo wana bato ebele mosusu bomonaka wana bazalaki mpe na ndenge bazalaki kuna ezalaki ndenge wana ozomona donc banda wana na constataka eloko moko ekomaka esprit moko to na force moko boye se multiplier aleka papa tiaki kwa boya lelo nyoyo pona makambo ya sport ozomona ti lelo même les osalaka fort nga baninga awa baremarkaka ke donc naza na force moko ya ndenge mosusu ya mystique oyo eza ke soki mpenza ke na se concentre donc mystique toyebi l'air batakaka na periode wana boyoka lisolo papa luki abetaki bato bayokaki yango bayokaki bakimbangiste bakomaka mal vie après wana bana jeteki basali accident bana choral jeteki ya makala basalaki accident bakina babaki église oyo tokokanga yango lokola moto na bino ale batu tokokanga yango tokosabote yango bakoma meme kobeta bato mais esengaki tozalaki te bato basala enzambi me ompuluza tobomba mino toyebaka meme na koreki bana koreki ya kala bayebi ntango makambo ya accident wana esalami ntango ebimi kuna ke bokosambela te na zona makala bokosambela te koreki bagene ntango sango wana eye balobi okoti na kati ya camion basengi bagene bana mibale ya koreki fo bazonga rapide tokende mpona kokende koprotege centre d'accueil lokola tozalaki na esprit pena ya bitumba tokóma na nzela kare dinda bapapa ringo rose baza kuna na nani kuna baperiode bana ya Kinshasa aza na 3 otuna eto dinda kare dinda na bakote bamboka moko koleka nkamba wana banda soki 16h ti ba 3h kare dinda wana donc tokoka kobima te nzambe amonaki kaka ke bato so bake kuna bitumba ebima kuna tokangama wana pena na mabele moko ya moke kaka nde ntango papa Paul batikalaki ayebisi papa ke akokende kosambela na paroisse wana papa diange nalobi na ye oza na permission vraiment oza courageux bokende ti tokanganaka na tokendaka wana bana koreki bafandaka na chorale te bazalaka na babar na bapartout mpo na sécurité mpo na koprotege lingomba ozomona lelo oyo bakino bakomaki mpo bamonaki
bitumbe maka tobetaka mpe mutu te me otali ke mutu oyo yo ozolinga oyo akende kobeta aza maître ya mutu oyo yo obangaka ozomona eloko wana etravaille deja na mutu ganke ya quartier wana aza élève ya mutu oyo azaki mbangisa omoni ntango papa atiki biso papa ya ngenda na rompo ya molare ezalaki ke bagene ya quartier wana nde bamai mabanga na kota ya masina wana basala yango na rompo ya molare bana scout bana nini tosa bazalaki na kati ya basécuritaire etundaki bayolakisa biso ekipe ya bakadafi batekaka baessence wana balingaki bamenace nani wana bayokani nde babi soki ekomi awa na rompo oyo tokobamba yango mabanga ntango baye kolakisa yango biso tokendaka 3 personnes place wana donc mais mutu wana oyo alinga kosala ndenge wana makambo oyo amonaka ti lelo mutu na ye ezasaka so bien te mpona kopesa badetail mingi te mpona kopanike bato ebele te mais mutu na esalaka akoma na mutu na ye esalaka vraiment normal susu te ozomona donc lelo tomonaka na nsima ya papa me papa simoki yango nakomona basoda batelemi na minduki parce que mingi waka yama molimo soki munduki wana etelemi na nsima ya papa ezosani soki munduki wana eza plastique te soki babeti ekoboma mutu sikoyo ezosani na kati ya nkamba na babote na bango bafani bazocabwe ezosani miso bokoloba omoni nkamba babise meme naleka papa ya ngenda fue bavideo ezali ti papa atelemi azoloba garde civile azalaki kutu kimbangisa te ta costo wana ya garde civile atelemi na munduki oyo ebomaka bato etelemi wana ozomoni so ignorance oyo bato tozalaka na yango tomonaka likambo ya nzambe soki osala likambo ya nzambe fo ozala kaka soki na forme moko boye parce que ozala kaka okangi buto tina koto oyo tout ça oza kaka soki ndenge nini no nzambe aza mpe na discipline na ye moko boye bato mosusu bayokaka kaka facile boye te fo explike na bandenge moko boye ozomona c'est pas parce que so omoni jomaka azoyeba likambo ya nzambe nde aza bolole jamais soki otumboli ngai soki motema eyeli ngai nabeta yo nakobeta yo meme nauti koteya sikoyo soki oyebi esprit eye odeborde naoyeba ngo claire nakobeta yo soki namoni naza na possibilité wana nakobeta koloba te oyo yo oza tata paster abetaka bato oyo ozokoloba koloba kobeta bato eske basalaka ndenge wana te naza motu ti ozomona différence ya ngai na yo parce que ezali ngai naza na discipline moko boye ozomona naza na discipline naza lokola yo te yo oza mobungi nzela yango na nde discipline tala kaka na bakapasité wana nyonso naza nango na banini wana nyonso nango me nazosala lokola yo te nazofinga bapapa oyo baza kuna te mais yo otali kaka meme ta na sante na oyo ya pamba boye okangi meme buto neti mambo par exemple mambo wana afingaka bapapa ya 26 tata wana nayebi te chemise ya marke nini oyo ekokoka ye na kingo talaka mwaka kingo lokola mwana ndeke akangi botala ne ya cravate monene akangi boye azofinga polo azoniata bible na se azoniata livre bakomele na se kobenga ye papa arma te benga ye arma frère arma ozoma bato wana parce que bato wana baza na kibodiabulu na kati na bango mpo moto oyo aza moto ya mabe abanga motu te azalaka respecte kobanga te ya neti ya nzoto boye okomona okosentir lolendo moko boye lolendo ezali signe ya diabulu na kati ya moto ozomona mwana nzambe azalaka na mwa humilité moko boye yango nomoni biso banda tosala basoba boye nasimba moto te na ndenge na nga moko boye ezalaka todefendre makambo ya papasi moyimbango ozomona voilà donc eza makambo ya koloba te kaka yo boye mpo nini ozoba biloko wana parce que mpo totya bato na esika na bango bacomprendre baréalité oyo mosusu boko comprendre omona kaka bato bazoloba makambo ozoyeba te pourkui bato wana bazoloba makambo bazoloba ozali parmi bato oyo na kati église oyo papa diangenda kuntima atie elembo na elongi mpona makambo kosala sport ozomona donc soki mpona kolobaka moto aza dangereux kaka te naza très dangereux ayebi yango très bien très dangereux ok soki mpona fini obo nakobuka mokuwa na yo soki na fini obo parce que nga ebele oyo peut-être bazalaka mosusu mpe banégligent na bango eza lokola neti bazwi eloko motu ya bapesi bino
mingi basalela yango mingi basaleli na bango yango te napesa mini lisese ya moto oyo mokonzi oyo azokende na mobembo azwi ba mbongo apesi oyo mosusu 1000 oyo 500 oyo 100 mosusu aka asaleli boye tosa mosusu azwi abombi asaleli te ozomona asaleli na ye te biso tomonaki ezalaki quand même important ke tosalela ndenge nalobi na kati ya lingomba na biso bino bongo kotuna mutu wana ya SPS atelemi pembeni na papa atelemi boye asalaka te eloko te sikoyo soki sikoyo yeke odefendre parce que ndenge mpe tosema nsima wana eza teke toprotegeaka bango eza na papa simoki yangani so omoni bato batemi nsima wana kokasa teke bato wana bazoprotege ozomona na molimo na nzoto azomona makambo nyonso eza nsima wana azomona akoprotege bino toyoka lisolo papa oyo wana abetela biso awa moto akoti na mokoto tina kati ya biro ya papa na monduki me bato ya SPS bazalaki na makambo mosusu ezalaki makambo ya bonzoto boye bino lokola azovivre na nzoto donc aliaka donc makambo nyonso ezala mpe ndenge ezosalama kaka na bonzoto eso otali na ndenge akoprotege boye oza na eloko yo koprotege papa simoki ya ngai na nsima nete parce que azomona makambo nyonso ye azoprotege meme na yo akoyeba ke kuna eza bien te kuna eza boye te parce que aza na molimo wana ya komona makambo wana différence ya ngai Jomak na bino bato wana ya mabe ezake bino boza discipline te boza na molimo ya nzambe te boza bato ya mabe ya wana discipline yango wana nini te okomona nga tata pasteur boye na botusa parce que bakapasité wana nyonso ozomona wana moto wana aza nango ezotya mobulu na motu parce que ndenge nini ye aza boye me azoloba mpe likambo ya nzambe ozomona yango mona différence discipline wana parce que toyekoli ndenge wana ozomona toyekoli ndenge wana tokoli mingi na maboka papa Paul aedike biso ndenge wana alakisi biso komikitisa ndenge nini moto akozala ya komikitisa bato wana nyonso bagangaka wana akoleka wana azofingaka kombo bapapa boye tusa azoloba bilobela balengi biso na eloko te nde nalobi awa tokotala moto kamoka kingo moke boye neti mwana mosusu awa baobenga soki papa kiese azofinga ozotala mwana mo salite sikoyo moto wayebisinga papa Jomak nga na répondre bana salite nde wana tuma bana moko boye ya mike ya salite ale nga na fandi mpe wana azorépondre jamais papa kiese ozosala mongongo ya moto ozokola moto awuti komela masanga sikoyo natali estce natali nzoto me natali kota mutu na mona estce aza mokolo aza mwana moke me ozoyeba koyeba bien te ke aza forme nini tuma bana moko asalite ale ozoya répondre non eza na sens te ntango azoloba mpe nazorépondre bato wana te me nazokoloba na bato oyo bazocomprendre oyo motema ezosala bango mpasi na likambo ya nzambe ndenge nini likambo ekomi boye bocomprendre baréalité ya makambo ya nzambe ndenge efonctionnaka e na baoyo bakoya lobi bacomprendre batala ke bato oyo balobaki likambo awa balekaka awa tala baoyo bazalaka na kapasité ya kosala makambo oyo boye basalaka yango te mpona botosi wana naza boye naza mwana moke te mutu moko ta koyebisa ngai ke avant nga naloba lisolo oyo nga nayebi ou bien nakoma livre to nasala documentaire ya témoignage ya ngai Jomak fona tuna mutu ou bien fona nabanga soki nini tusa non parce que oyo nazoba lokola nayebi ke eza vérité eza témoignage nanga totanga na bible awa évangile selon Paul ozomona Paul oyo akomi mingi koleka même bapôtre ya Jésus na nouveau testament ti azalaki kobundisa Jésus mais ntango amonaki ke boye tusa ale asali mpe batémoignage na ye akomi bacorinthien akomi boye tusa akomi lelo oyo bato bazotanga yango moni donc likambo ya nzambe lelo oyo makambo nyonso oyo lelo oyo bato ebele bazobundela mingi bokoti na katikati problème eza te eza faute na bino te me baoyo babanda ekala na bobosani ke papa simoki yangani alobaka ke biso soki tokaboli na bandeko na ye eza échec papa simoki yangani alobaki yango ke ndenge lelo mpe moko alobaka ke soki olobi ya kala olobi ya sika aloba mpe ya kala papa simoki yangani alobaka ni zela mekana koyokisa bino mwa nini moko awa
réunion ya soka tosalaki na papa presque 5 heures de temps. Na biso nyonso 26 mokolo wana tozalaki kuna 23. Tosali réunion wana presque 5 heures de temps. La date le 10 août 2001 na mboka Nkamba de 16h jusqu'à 21h. Papa a coupé sa biso ba recommandation oyo pote to kotambusa Lingomba. Là nzoto nanga échanger. Mais le kola nzoto nanga échanger Lingomba yangoyo. Bovanda bien na bambuta. Bovanda bien bino bana na bambuta. Toko sa Lingomba te. Papa vanisaki biso bana nyonso une semaine avant liwanaye. Papa vanisaki biso bana nyonso o bazaki présent na kati na Kinshasa tovandaki na papa amboka Nkamba. Papa pesaki biso ligne de conduite oyo tokoki kosala po ete Lingomba na ye après bango ekoka kobeba te. Papa Fuma Mbanza aza kokende le 10 août réunion ya soka tosalaki na papa presque 5 heures de temps. Na biso nyonso 26 mokolo wana tozalaki kuna 23. Tosali réunion wana presque 5 heures de temps. Sur les 26 batata tozalaki 23. Donc le quorum a été atteint, largement atteint. 23. Mi bale bazalaki te, bazalaki na poto maman Christine na maman Nelly. Ça c'est l'histoire batata na maman. Tolingite mikoleko ya ba écorché yango. On était 23 dans la salle. Na biso nyonso tozalaka na Nkamba moko kaka zangaki na réunion wana ya suka eza papa zako. C'est l'histoire, c'est la vérité. Biso nyonso tozalaki banda na mutankwaki ya diti na mama Solange. Papa zako mtazangaki. Na maman Nelly na maman Christine bazalaki na poto. Mais qu'est-ce que papa nous a demandé ce jour-là? Une seule chose. Papa lobi na biso boye na le 10 août alobi ete bana na ngai boko kosala likambo moko te soki bino nyonso bovandi esika moko te. Wana ezalaki parmi makambo alobi biso mais oyo ezalaki plus important oyo nga na koloba na yo sika sikoyo alobi ete mwana moko te akokanga décision na ye moko. Abi à chaque fois bokokanga décision mpo na Lingomba il faut bino nyonso bozala esika moko réunis bovandi ensemble et bokangi likambo biso tokosala tokobénir likambo wana bopesi yango na baresponsable de l'église wana soko tuni ndeko na ngai nyonso en tout cas bakopesa yo eyano nga na utopesa yo. Tolobanaki pendant 5 heures de temps on a parlé de beaucoup de choses mais oyo ezali principal na biso na Kikongo na répétaka ngo pona histoire ezala écorché te na mikoleko ya biso tokozala te tozali koleka moto aloba te papa alobaka boyele ravandisaki bango na Kikongo c'est simple lukala mika myambo alekelavaki mosi vumbukilavaki mosi mukonso diamu diluzolele vanga lufeti teka wizananga kaluleni vanga diambo kuvuka luwizaneko. C'est tout. On a ngai na subsistance makambo yo nyonso. Bokobunda pona ngai te. Bokobunda pona papa firme te. Bobunda te pona papa Charles. Tozali mutu moko. Toyokani soki bopesi nga respect, bopesa pe bandeko na ngai. Bopesi bandeko na ngai, bopesi pe ngai. Eza bongo te Bate tozala mukumba ezati ke to préparer chèque soki to préparer chèque kozala na biso pasi na monite makambo mingi tokomi kosala na Lingomba esengi te tosalela yango pamba te soki tokontinue boye oyo Nzambe abongisili biso sinon
mosika ekozwa susu ntango molai ezomona lokola tobosani mibeko oyo batata batikelaki biso. eloko biso tozali kowela ezali nini? C'est parce que tomoni ete tobimi na kati ya nzela oyo batata misato batikali koteya biso, totiki barekomandation na bango, tolandi makambo oyo mosusu. Makambo oyo ezali ke batu oyo bazali hors ya famille baye kobakisela biso na kati ya bomoi na biso, totali toyebi te ezali conforme te na oyo batata bateyaki biso. ezomona lokola tobosani mibeko oyo batata batikelaki biso. nakanisi bolandia parti moko ya suka wana oyo papa Simon Kianga na lobi nazomona lokola tobosani mibeko oyo bapapa batikelaki biso. Soki tokontinue boye bilaka wana tokolandela yango na mosika, tokoyokela yango na mosika oyo nalobaka awa. soki bokomprendre maloba na malamu te, eza neti papa azolobaka tokosala passage ya vide, tokolandela yango, tokotala yango wana tofandi neti lelo boye tolekisi presque 17 ans yango oyo tolekisi 17 ans vide eloko te. ozomona donc bato ya mokili sikoyo baza kosala makambo, biso toza na contrôle ya makambo wana te na ndenge ya nzoto boye, parce que na nzoto boye nzambe atindi biso na mokili tolati nzoto sikoyo fo tosala makambo na nzoto pe po elakisa makasi ya nzambe. ozomona eloko wana donc lelo ezalaka na biso ntango oyo nde bapolitier bazosala batour na nkamba kuna bazokende mpona bakende kozwa mitindo ndenge makambo esengelaki tozala. mais biso sikoyo tosali makambo oyo ezake sikoyo lokola tomikomi si faible. ozomona tomikomi si faible, toza na eloko ya motuya mais toza koutilize yango te. eza lokola boke na guerre, bamisu bapesi bango bapistolet, bamisu bapesi bango bamitraillette, bauzi banini tosa kobeta, mais moko na bino na kati kuna aza na lance roquette, yango wana oyo ekodétruire bachar de combat. ozomona sikoyo baza kopusa na pembeni moto alance roquette aza kobeta te. ozomona biloko wana baennemi bazopusana lance roquette, donc eloko ya bien ya fort oyo boza nango boza koutilize yango te. ozomona boza koutilize yango te. force oyo esengelaki tozala nango soki totambolaki ndenge makambo engata ntango nazoloba awa lelo makambo ewumeli tocomprendre ke ezala na 3 ezala na 26 bato wana ya mabe bazali, eza kaka kolakisa mosapi na 3 te. tozoloba dans l'ensemble bato ya mabe baza. soki ozalaka na 26 ocomprendre ke bafote tawa baza ebele, soki mpe okenda na 3 kuna ocomprendre ke bafote tawa baza ebele. sikoyo bato wana nyonso wana oyo sikoyo basi bakomi confortable na makambo oyo ezosalama oyo azosala ke po totalela makambo yango na mosika, parce que okoleka tala age na okomi nango lelo, tala age soki même age te, est ce que oyebi ntango yo ekozala ke stop makambo esili otamboli. lelo bato batiaka suka te, okotala mutu mpo totali kaka na libanda boye ozoyeba te mutu na nzoka aza asakoma vrai mokolo. ozomona aza deja na ba 65, mais lokola azaka nzoto mike banini so ozokomprendre te nzoka moto asabeti 65. ozomona abeti ya 60 ozoyeba te, ubi etikali 3 ans kaka abeti 60. donc so bakisi su 10 ans donc 70, donc abeti pena 70. balobi teke bato oyo baza na age ebele nde bakokufa noki oye boye te, parce que tozokende na suka biso mpe bato mwindu towumela asu mingi te na mokili. to ntango nini tala age na yo, tala sikoyo na ntango nini oyo makambo ekosalama, okomona mutu aza wana aza na 70 ans. ozomona mais azoluka mobulu na lingomba, azosepela ndenge makambo ezali boye, makambo ezokende boye, ye azomona ne pe bien, azomona ne bien. papa Simon Kianga na esika kosaki bomona ke makambo nyonso papa alobi wana ezalaki baverité. alobi ke soki bosali boye tokozwi chèque siko nini lelo tozomona tokokompare tokokitisa mosala papa Simon Kimbangu na babiloko ya mike te. lero nde toza na contrôle ya makambo nyonso. ozomona
lero nde na RDC wana presque mututu alinga koma wana neti mutu nyonso neti azaki mbangisi tomona ngo na bamboka ya bangola kuna na basoyo saka voyage moko kuna na papa tokomi boye tuso ozomona na kota na quartier moko wana ozomona presque bato tu ondire bakimbangisi tanto olingi kota wenze bato bazoganga papa tobiango tuni wana sikotokende kosoulage babia bokipe te awa pai ndako nyonso ozomona kota kuna bato quartier nyonso ozomona baza bakimbangisi ozomona tozosala fiere tosali combien de bakimbangisi oza na bango na armée combien de kimbangisi oza na bango na parlement combien soki tosalaki makambo ndenge esengelaki esala nde tozokontrole bakote na nyonso inge ezalaka papa simoki mbango kiangani apesi kaka mitindo ke likambo na likambo na likambo oyo ozala boye nde ningeli bango oloba biso eloko te po baordre nyonso wana parceke moto oyo aza ta mosusu mokonzi ya parlement aza kimbangisi sikoyo baordre oyo akosalela akozwango wana parceke azoyebake nzambe na ye se simon kiangani simon kimbango kiangani moto akopesa mitindo sala boye papa lokola nani na maloba moko papa alobaki wana nakozala partout te papa alobaki yango na bamessage na abi nakozala partout te soki omoni ndeko na ngai boye pesa likambo na yo omoni boye nyonso namba papa aloba babiloko wana papa aloba makambo wana nyonso oyo eza ke na lere wana bato bazala tellement ebele ke akosala nyonso wana ye moko te na katika tumelelezi zilizobana zikambuzi sana yangu zile papa representateur na usikoloba kuna ngamoko ekola pat nilikola bandeko bazani zile ndelera kapona organization oyo nyonso omoni pesa likambo na yo wese bosuki bolobi ete ngai moko ebe bamosusu yetu oyo olazaka ngai te 5 euro okoya ozwi ngai te okobeta zuma bako me oza na likambo opesi na biso nyonso oyokani omona papa alphonse papa joseph papa sako bambuta faciale mama micheline tozali ebele bapapa armand oza na likambo opesi wete makambo ezala te tolobi koyela komonisa tata mwana mpe tata monimo sante amen boyoki yango wana ezalaki matei oyo papa na bunzambe na ye amoni ke ndenge oyo nde tokende okoma esika oyo esengeli na biso kokende ndenge wana nde tokende okoma na esika oyo esengeli tokende na bunzambe na ye amonaki deja ayebaki ke awawa ekozala pasi parce que boimagine kaka ke Kinshasa na mobimba ekomi lokola neti pe 80% bakimbangisi awa yamba bato na nyonso même kutu sikoyo bato bayinaka bayebi ke ezalaka déjà difficile tala sikoyo boye ke azalaka na Europe te mama Marie Moule aza kuna na Europe bakozala besoin mama akende awa asala awa azorepresente normalement na bakimbangisi normal boye ezalaki na bango problème te ozomona parce que makambo kaka toboyaki wana oyo ememaki résolution tobi bato so balongwa kuna lelo banyonso bakoma kosala yango na tro kuna bakoma kosala yango so bomoni papa Rigen nzambe na biso na tro kuna esi kosala yango te papa Rigen nzambe na biso toyoka na bavideo yawo ozomona papa Mbenza mfuma mbanda nkolo yesu sikoyo boreprochaki bato 26 nini ou bien boreprocha bango nini kaka kimbangisi normalement ezalaki eza problème te parce que ndenge wana nde papa alobaki ke nga moko eza pasi ozomona ezalaki sikoyo ok papa boye okende kuna neti sikoyo bo papa Paul aza na Angola makambo oyo azosala kuna soki 5 ans na bangonga oyo ezalaki ok na présidence awa balingi sikoyo ke mpo na boye tout ça papa ya azwi avion aye wana asali tout ça ali apesi baordre abi ali akozala balongwe akepa mosusu azongi na nkaba esengi kuna soki na Belgique boye tout ça papa akei oyo bato ya gouvernement balingi boye tout ça babi ale délégué papa Alphonse ale papa zako bokende kuna bosala banini tout ça nde lelo to wana force moko akosakana te combien bakimbangisi bana baarmée na bapeta minene
Combien dans le Parlement, ou qui va influencer une décision, combien? Combien? Tu dois contrôler l'autre côté dans l'autre bout. Tu dois espérer que na masumo na biso, tu dois espérer que tu sois bolamu. Boko ya kaka pa na biso boko ya to sali nini pour na ba récompenser biso makambo ya malamu po to mona to sali. To sali nini? Oyo to sali eza le contraire ya oyo sengela ki to sali. To se limiter siko kaka na ba construction oyo mutu ya mbongo moko kaka akosala. Oyo mutu ya mbongo moko akosala lokola leti mise wana mutu moko aza na mbongo na ebele atongi yango asisi yango peut-être na inane esili nango. Ko to se limiter wana to moni ke so to sisi wana bilaka esimbi mbala moko makambo esili. Bana suka na retard. Bino botala mutu ya fanda na poto par exemple, afanda na Dubai. Amesani ba building o libu ya milai wana nge tout ape kota mapata. Bato bana Afrika bakena ba Dubai ba ebi, na ba Japon, ville kitoko to tala ba loko nyonso wana. Tiko yozo yebisa yeke nkamba ezo tongama. Tiko mutu asuka aye kuna eske akomono ne joza mutu moko zo raisonner bien te. Parce que o biso sa wana na o bato ba mona kitoko eza même pas katikati. Zoma, to ngima ndamo à niveau assez. To potan sali nano ce qui 4 ans par exemple. 6 ans. Pour na to si sa moko kaka, to si sa moko. Et puis pembeni ya wana to chetu mabandaka mamia kim kwa mayebo. To ko termina satellite likolo, o che drone likolo kangi photo, okomona siko ville oyo ozoloba ke mboka ya Nzambe, na ndenge ya misu boye ezomona na ke ezana no salite. Toko ke na Dubai, oke na Japon, oke na banini wana. Toko mingi bokolo ba na molimo yo yebi mboka wana na molimo. Tie tozana nzoto, tozomona yango na nzoto. Parce que bato bazo tonga mise wana, bazo tonga ngo na nzoto. Baza na besoin ba barre de fer, baza na besoin ya boye. Mais lokola tozo kende ndenge singe to kende te tozo lekisa temps ebele pour na ka kosala eloko moko. Nele roi aéroport wana ngaki za pena ke salami esili, toza église za pena avion na ngo spécial. Zomona to beti yango pena la technologie ya lelo. Na mboka wana ezaka ndako mo ale tous les ndako CCC 600. Allez, ma gratte-ciel. Vous au moins. Et qu'est-il likolo? Moni. Ils ont un courant na moya yango moko. Internet ya fort ya kosakana te. Na kati kuna ba studio ya ndenge na ndenge. To bato baza ko envier na nzoto boye lokumu asimo kimbamba. Ikoyo toki bato moko boye ba yena nkamba kuna ba coréen ba kokene ka ba lokoti na bango mwa ba coréen moko boye oyo ba tamususu batekaka ba bilamba tombola na nzela obio bazaka soki ndenge nini olati bango ka ba veste basangani 10 personnes baye bato ba bilaka ozomona niveau toza mais soko yebisi mutu réalité wana azomona kwa kozo komwe boyoka makambo ya ndena baka pona koyeba munene ya papa Simoki yangani kasi tala makambo alobaki na ebandeli o comprendre que papa amonaki liboso bato ya mabe parce que pona nzambe azwaka ne retard te. Papa Simoki Mbangolela ya asali tana ye asili akei. Papa Diangenda aye asali o singila kasala asili akei. Biso batu nde tokotunama. Mutu nyonso atandenga na zo sala. Soki na zo sala biyomawa na kotunama na ko répondre na makambo na zo sala. Soki na zo kosa. Parce que ba kotunanga yo makambo na zo bozwa ke mapoza mamba lokuta. Ozomona. Donc tokotunama. Konstate ke oyo zo sala ezo lekate. Soki yo ye au moins ko joma kwana ana ko sukisa ye oke lo kotama malukuta okotunama nena lubika bato mususu awa o bazo sala ba émission olandaka Jomak depuis tant molai ye muto aza pasteur na yo zo copier ye oke sikoyo oke koloba bilobela otunaka ba papa César bazawa na ba papa César otunaka bango na ngengala nyonso azaka nango na gaz wana nyonso azana nango ba papa you guess bato wana nyonso pourquoi basalaka lokwa abinote yo basi bazaki makambo olo kwa basala lokwa abinote. Ozomona pona kati ya motema na bango baza babi ke tunito servir nzambe foza honnête na kati na biso moko na oyo azomona ke na ngambo ya 26 ezosala sens te na oyo azomona ke na ngambo ya 3 ezosala sens te asangisi yango a utiliser sagesse
otala likambo ya bolobaka oyo baka ma papa César likambo na ngombo na pesa mine lo moko bato ebele batuna bango likambo ya président Kabila 4e président batuni bango mpona kolakisa différence parce que lelo soki moto epelaka boya ezalaka mingi bomona oyo jomaka yo otiki makambo nkamba te mpona nini boye parce que eutaka na batakateliki video moko kala mingi te ebimi lisusu awa godi wana ya Kongo wana azongisi video moko boye baza kolobela makambo ya 26 na nkamba video ya 2018 soki 2016 azongisi yango so actualité sikoyo place bazokritike 26 na monkoto bakendaki bazongisi boye ye ekomi actualité na ye yango na eza na page na ye actualité bazokoatake mais leo wane koloba makambo ya 4e président 3e président basalaka bainterview bazotuna bato nyonso babaki Kabila ye mais Zoro Mabiala tunaka papa César ozoyoka mpona na biki likambo nzambe esengaka sagesse alobi na ye bo est-ce que Kabila azali vraiment président ya bilaka yoka réponse ya mutu ya mayele ya sagesse abi na ye alobi tala prophétie obino botanga wana oboza nango soki bomoni ke makambo oyo eza kuna na prophétie wana na oyo ezosalama eza kokokana donc eza ye soki ezosalama bomoni ke eza ekokana te donc eza ye te ozomona sagesse lelo oyo soki botali réalité esalami lelo moye moto akanga ye boye eza te ozomona yo kasi na kati na ye mpe azalaki na bavérité mosusu amona ye ke nakoloba ngo te aza na choix mpo soki oza na vérité obombi na yo mpona koloba ngo lere wana te eza mpe lisumu te po préféré ke olobi no te oyebi nango vérité olobi no te oboyi mpe komanipule bato eza mpe lisumu te esengeli kaka te bato nyonso fo baloba ozomona esengeli kaka te bato nyonso fo baloba asanga babaka vérité nyonso ezalaka mpe na ere nango moko po mpe baloba yango bakono loko ezalaka vérité lobango non so babi vérité nyonso baloba yango bato nyonso babwaka ngunda na bapoto baloba vérité sikoyo nana kotikala bon yo lobi vérité lobango ale bato nyonso babwaka ngunda boloba ba vérité tous les Congolais babwaka ngunda na poto baloba vérité totala soki 3 personnes bakotikala te parce que oloba yo nani azolanda na mutu mosusu tanga komona kutu oyebi no mpe ye te ozomona réalité nde lobi sagesse eza important na masolo oyo bino bato boza kuna boye bake bato bamemaka parce que mingi olingi kaka likambo ya papa Simoki Mbangu soki omoni jomaka azokoexplike lokolo oyebi place makambo ewuti te oza na motema mpasi mwana mobali oyo mpena azobundisa papa Simoki Ngai mpena ngai ye oko ozobosana ke mwana mobali oyo aza na kondima peut-être nakoyeba monene ya papa Simoki Ngai ntango mosusu koleka yo na moto oyo ateyaka yo kuna nde nalobaka awa soki moto alobi papa Simoki Ngai ni molimo santu nzambe problème te parce que mutu andimaka ne nzambe te oyo azoloba eza bafantaisie ya libanda eza lukuta azokosa mpo bato yo ozali nzambe na biso eza farce eza lukuta ozomona koyeba nzambe koyeba ngo na bizaleli soki yo ngolakisa monene na papa Simoki Mbangu kenga ne nzambe lakisa bizaleli ya malamu libanda oyo ekofingisisa ye te parce que soki yo osali makambo ya malamu oyo ekofingisisa ye te ndongo olakisi monene ya nzambe na yo soki bazofinga ye mpo na yo donc yo ozolakisa monene na ye te ozomona donc yango wana biso makambo oyo tozokoloba awa eza bavérité oyo eza ke soki omoni ke na eservir yo eservir soki omoni ke eservir yo ekoservir yo te parce que mutu nyonso oyo alingi likambo ya nzambe mpo azala na honnêteté moko na kati ya motema na ye atalake nelero oyo toza esika toza te mpo soki likambo oyebi yango te koloba yango te koyaka na sentiment te mpo koloba bilobela lelo oyo mokili ya lelo eza lisusu lokola mokili ya lobi te babiso baloba kala ezalaki boye te lelo eza su bongo te lelo bato baza na biloko oyo eza très très dangereux lelo ozosola na mutu ozoyeba te mutu wana pembeni ozosola na ye banani baza wana nani azokopie yo nani azokopie yo te mpo mutu akosa aleka eza difficile yo ozomona osololaka na mama Joséphine moko boye par exemple tamosu mama Joséphine eno kanisaka azaka mama Joséphine nzoka nde aza mama Joséphine te aza papa Antoine yo panzaka na yo le biso osolinga na yo mama Joséphine wana nazaka na mama Joséphine mona nalingaka boye azalaka na Belgique nzoka nde eza mwana mobali ozomona so eza mwana mobali
po nyonso ezotikala wana oyebi te mokili ya lelo eza fo kozala keba na ndenge osakana te avant okoma avant otya pun otindi bien avant otya nzaka na yo okoma po réfléchir otala ke est-ce que oyo ekosala yo mate surtout soki eza lokuta lokola kaka yo moto oyebi koloba yaka kaka neti sikoyo oyo soki mwana oyo laurent oyo sikoyo akorépondre ne parce que preuve eza wana ke ayebaki ke naza paster na ye sikoyo depuis kala akomi satan sikoyo botuna ye wana eza na page na ye akende kotala yango peut-être akokende kochange aefase yango me ngai eza ya kokopie ozomona botuna ye ki yo moto ozalaki pena azalaki idole na yo ozozwa exemple na ye depuis quand yo okomi na nani songo bato ya ndenge wana nde bango wana nde bazoyokisa papa Simon Kimbangu kiangani soni parce que bazosala makambo yango sans bazala entraîner malamu bayeka biso ta banzunzu ya azoloba kuna biso mpe tozoloba koto ekomi kwa makambo ya Barcelone ntango nazoloba clair bomoni nga nazwi parti nazoloba ke oboye sate nazoloba kaka clair ke nalobi ke même na 26 bafote ete ebele oyo baza koboma mosala ya papa bazali na toa kuna bazali ozomona okomona moto aza na 26 mais oso otali ndenge azoraisonne na makambo azosala azokende kotonga bapapa ya 26 kokende koloba makambo mosusu ya mabe kokende kosala bakampagne ya mabe me azalaka kuna bazali le makambo ebandaki esika bato bayebaki nanu moni te me ntango toume na kati me moto azalaka awa ndenge nini moto azoraisonne boye omoni yango omonaka soki likambo moko moto alobi ata basali critique moko boye na kote mosusu sa mona critique moko basala eza na raison parce que makambo ondire fo na raisonne bien toke esungungu boye te wana moto aza na molimo ya nzambe araisonna ndenge wana yo boyaka lokola ke biso ya bata Barcelone batake jomaka azosimba bata Barcelone biso oza bato ya Real de Madrid lokola olata Varese wana ya 3 egala ya Real de Madrid soki kuna balobi makambo ya Real de Madrid ali yo mpe obi bolonga kuna bino bata Barcelone non oyo eza makambo ya molimo ozala honnête mpo oyo nyonso ozosala okorépondre yango okofuta yango soki oza kosala mabe bakotuna yo kanisaka ntango wana elere kozala ke oza sikoyo na motu te yo kaka na ye moko papa Simon Kimbangu babandi sikoyo kotuna yo okorépondre oyo nayebaki te kasike ngai nalandaki mpo katembo alobaki parce que yo olandeli katembo alobaki mais lere papa Simon Kiangani alobaki oyokaki yango te parce que bino boponaka makambo ezaka ya polémique mpo moto aza ndenge wana moto alingi mingi makambo ya polémique soki ozwi makambo ezaka ya molimo na ye na jamais ye fo oloba makambo ya polémique soki neti papa kuna ngotalaka bavideo ya bata 3 egala oyo eza ke papa aza koteya makambo ya boye okomona 100 vie 200 vie 40 vie mais soki kaka papa baleki wana batiaka kaka lelo bo 3000 bato balingi ndenge wana nena loba bato loka papa César na papa nani tout ça baza mal vie parce que ye aloba te ye alaka mwa suspect moko boye ye bozosoupçonne parce que bolingi ye sikoyo azala lokola bino abanda kolobaka bamakambo abanda kotyaka bapression ya nini tout ça bokosuka mabe mpo ekomona nango clair soki oyo nzambe asabongisa mpo eyebanike makambo eyosula nango biso tozala awa te ekosila mpo nzambe eshuwaka na ye te ekosila nango mpo oyo eza nzambe etikala kaka moko me bato ya mabe wana bakomona mpena bakoyoka soni bamona nanga lelo oyo biso etikali na soni mpo verité etikalaka kaka verité mensonge etikalaka mpe mensonge yo moto ozosala makambo oyo ozosala mituna eske naza na contrôle ya makambo nazoloba baverité oyo nga nazoloba nazozwila yango wana yo bibengi mwana papa Simon Kiangani olobi ke ye nde nzambe banindusaki nzambe na yo oyo ozokumisa ye eza mpona kotya bato mosusu bana lese te tosakaka mibeko tosakaka makambo oyo azoloba sambela mpona bato lokola bajomak boye oyo bazocomprendre bien te mpo bacomprendre bien oza na besoin kosalelanga émission te parce que soki osala émission ntango nga na korépondre izanga makambo oloba parce que oyo moto azoloba vérité okokosukisa ye te eza difficile moto azoloba vérité eza difficile mpo
osukisa ye eza difficile ozomona donc papa de ngenda ateyaki makambo ebele alobaki na biso makambo ebele oyo biso tonéglige me makambo yango bato balingi yango lisusu te ozomona bolinga te oya boye tosa bolinga te bokosuka yo jomak yo zokanisa yo boye tosa nguna bezongisi ozomona soko olingi oyeba monene ya papa Simoki Angani tala na makambo alobaka kala oyo akebiselaka nango bakimbaniste ocomprendre bisika monene na ye ezali mpo alobaki yango dès le début ateyaki bakimbaniste alakisaki bango ndenge nini esengelaki basala mpo échec ezala te bango baza bandeko na ngai lelo soki likambo eza na nzoto na ngai bango nde ya liboso bakotala mpe bakokipe yango eza boye te ngai soki nakimi bango mpe bakimi ngai ndenge tobotami kokabwana ekozala lisusu te pamba te bino bozalaki kosala na bapapa mais depuis le 16 bango bake kokangana kuna po bakata likambo na biso mpe batiki biso pamba te ndenge boza koloba biso bana tozali estce boti confiance na biso bien boti confiance te banda na yaya nkwakiati bina mama Solange tozali mutu moko tozali kopanzana na Brazzaville na Angola tina poto mais soki bosali mabe baya ndeko na ngai nga na kosepela te elakisi ete boza koprepare échec mpo na biso kasi soki tozaya kokangana réussite ezali eza boye te eza boye tela place nga na telemi nga za mokuse bango nyonso baleki ngai soki nabombani na nsima ndeko na ngai esike okomona ngai nzambe alingi bongo bazala bongo po ete tosangana tosala mosala oyo nzambe atiki nakanisi boyoki message ya papa ozomona nyonso wana sikoyo eza makambo oyo papa alobaka oyo bato ya mabe lokola balingi koapuye makambo na bango ya mabe bakointerprete yango na ndenge na bango ozomona sikoyo botala kaka eske makambo wana papa alobaki lokola tosali le contraire nango eske toza na échec ou bien toza na échec te toko kosali analyse wana mabe eza wapi yango wana conclusion na biso ekozalaki yo mutu oyo oza na molimo ya solo ya papa Simoki Mbangu oza na intere ya kosambela mpona bomoko ya bana ya papa Simoki Mbangu oza na fo yoka mawa na kati ntango bato oyo baza libota moko bazopanzana fo yoka mawa ozomona fo yoka mawa ata kutu bato oyo bazalaki baninga kaka bami bamesanaki ensemble baza babebani mutu oyo aza na molimo ya nzambe fo amonango mabe mais biso awa na ka oyo eza famille eza ya kopanzana même si tokolobaka oyo eza makambo molimo botisa mais kutu nde na kati ya makambo molimo esika nde bato elukaka bato bayokana ti osala mabondeli otika kolanda makambo oyo ezaka ya mabe oyo apuye yango parce que makambo wana bato wana bazwaka makasi kaka soki apuye ezali eza na bamibeko ebele oyo lelo batiaki na balukutakani wana na poto bazosalela yango te bazosalela yango te mutu ayanga makambo wana bazosalela yango te ozomona suka tokoya kocomprendre ke
eloko oyo biso tozoluka soki tokei kaka na lire oyo ekozala difficile mpona kozwa yango. Botala lingombo nde elingaki ekoma soki tozalaki na bomoko. Bandeko bana Angola baza koavancer, baza koavancer sikoyo ozwa baforce wana soki osangisi yango na je crois bien na bane kuna na Angola soki botali bien boko comprendre que nalakisa bino bafoto moko awa nalakisa bino bafoto moko awa moni foto oyo bon moni foto oyo 2016 résidence pour on a bandeko baza ko avancer 2016 résidence ya kala yango ya 2016 oyo nyonso ozomona yango ya 2016 awa mwa poste ba surveillant 2016 yango oyo ezalaki boye bato ya bangomba mosusu baza koya bazokuta biso na eta oyo moni yango oyo awa mais na 2016 na papa décide ali bobuka yango tozochange makambo botala bastudio oyo bomoni bastudio niveau moko lokola oyo eza na centre wana oyo bapapa batika yango oyo awa bastudio oyo 2016 yango oyo awa bastudio oyo kaka oyo babuka na résolution wana yango oyo awa mais yango oyo awa omoni sikoyo na 2018 après kobuka esali kaka peut-être une année basali yango babuki ya liboso wana batia yango de niveau yango oyo awa baoyo baokenda Angola na Luanda na bakota na golf te bomona mosala bandeko basali awa yango oyo de niveau sikoyo yango oyo awa ozomona bakoinaugure makambo nyonso awa le na mwa kaka le 22 mars awa oyo sans compter fokola wana batongi wana oyo ezala église fokola tokobenga yango fokola omoni yango oyo moni babuki ya kala basala yango nde niveau yango oyo awa ozomona sikoyo bato oyo bazokuta libanda bato banonki mbangisi baza bazomona fier tala sikoyo résidence ya kala wana otali na oyo moni zoome yango pembeni oyo koto oyo ezalaki place bazalaki na mwa poste basurveillant ya moke wana tala eloko batelemisi yawo moni yango oyo bastudio
oyo bâtiment wana mosusu ozomona omoni ozomona sikoyo bino boyebisa ngai soki force wana nyonso ezalaki ya kosangana mpona kosala mosala oyo eza wana nde mise wana 2 ans eza ebele ende esi esili ozotala masolo mosusu te makasi wana oyo elingaki esalake papa simoki mbanga mona penake bana oyo bazoluka batombola kombo na ngai tolingaki tokóma lelo na niveau mosusu ozomona pasi ndenge balobi bakapasité wana nyonso oyo bapapa batikaki mpona ezala autour ya oyo azali chef spirituel représentant légal papa simoki mbango kiangani ndenge alobaki na ye moko ke soki nga moko ekozala difficile bandeko bazali mpona baapuye ngai nde lelo tokómi esika mosusu sikoyo omoni moto atiaka espoir na eloko moko yango todécourageaka parce que ozokanisa ke soki mise esili okosentir vi na yo ekochange na likambo moko boye na bonzoto boye ntango mise ekosila omonaka to bana otonga sikoyo barrage ya nini tusa omoni mpe eloko moko esalami te na bonzoto boye ozomona donc na lere wana nde place okotala ke ntango kani eresone nano moto oyo afanda na dubai amesani na mboka ezala kitoko nde na bagratiel makambo ebelebele azalaka na new york azalaka soki na paris na mboka nini tikoyo omemi ye na poto ezaka nde tosala émission boye te sikoyo yo osali mpe chaîne na yo ya télévision mpo bato baya kotala pai na yo oyebiki ya biso moto eza bien sikoyo avant moto alongwa pa ya jomaka ya pa na yo nini oyo ozosala ya différent ya kitoko oyo ke moto akolongwa kuna mpo alongwa awa atala kuna mpo osala mwa différence te oyo matisa mwanani ozomona donc biso sikoyo tolobi ke tokotonga soki tolobi ke tokotya nsima na mabele wana ya nkamba totya beton ndenge mboka ya poto ezaka babeton totya beton nsima alors fo tosala yango koleka oyo bato mosusu babengike bamboka na bango yango wana nde eleki kitoko ozomona mpo sikoyo baza deja na oyo bango bayebi ke wana nde ezalaka kitoko ou bien ya biso tokotika yango banzete totongi bandako ya bambu banini tosala biloko moko ya ndenge wana komisa soki bamoni baya komona ya biso différent mais soki tokotya nsima oyo ezala ndenge mosusu donc eza mpona kofungola bato mito bamona ke ntango olobi tozotonga mboka ya nzambe tozotonga eloko ya nzambe fo ezala lokola ndenge bandeko ozomona wana na minute moke 2 ans mpo batourne parce que papa diangende alobaki yango na ntango asolaka bambuta abi bakoko na biso baloba soki tata atiki ntaba moko yo mwana soki ozali na mayele oyo bakisa bantaba mibale moni bana ya ngola babakisi ntaba ya mibale soki ozalaka kuna leo kuna komona ngo lokwa poto moto oyo azalaka na mboka ya poto soki akoti na kati kuna azosentir lokola aza na poto mpo na miso eza kitoko bazomona yango kitoko okoti mpe na kati omanke eloko te ntango mosusu mpe bazwi teknologie moko boye oyo eza na bapays mosusu mpena te mpona bakotisi teknologie wana moye ezali biso tosala makambo wana me mpo ani tozalaka bo parce que omoni tozalaka mingi limité ndenge papa diangene alobaki na baaméricain wana bino bokowuta kuna bokoya bolakisa bandeko na bino makambo mingi oyo baignoraka tozalaka baignorant na makambo ebele nde na bayeli kama basurveillant awa tata surveillant alati teni esprit na ye azotyaka teni oyo nde mutu soki baye komenase awa teni mutu ekobunda bie teni mutu ekodefendre nazoyeba te ere moko bazalaka bebe sala mpe mwa baexercice moke avant okende kotelema na gare nyoloka mpo olalaki misisa na yo eza ya koba nyoloka mwa moke sala mwa nani tusa soki ozalaka na temps kendeke na baweekend osalaka yo oza surveillante kendete na gym sala mwa nani tusa oyebi nde basalaka mwa pompage oyebi ndenge basalaka mwa nini komisa soki moyibi moko ayibi lipapa mama na centre na ke olandi ye olemba noki te ozomona
yo kozalake bayibi saki ya mama moko boye tosa moyibi azokima kuna yo boye papa surveille ata mama wana yibi oh akenzelani ok zela tokota tosambela alinye ba telemi wa obetisi bacha onene babeta boye obeti sali boye papa simo kiangani moyibi wana te musano yango na te landa ye kanga ye nyonso na kosala parce que ignorance wana ndenge ya kotalela makambo wana or biso nde surtout baoyo baza na poto tokaka tozala na moyen ya komema oyo toyekoli awa pa ya bandeko na biso to faire comprendre bango ke tala awa omoni yo lokolo otelemaka molai moto atelemaka mingi ntango molai tala baexercice esengeli asala yango oyo bamiskle oyo kombo nango yango oyo miskle oyo kombo nango yango oyo soki otelemi mingi eloko ekosala ekozala boye na boye donc fo tosalaka baexercice ya boye biso basurveillant soki oketi na gym surtout kaka na poto kembisa makolo komsa soki otelemi mpena na nani tout ça mwa ba self défense wana soki oza na papa okotelema na angle nini soki moto aye mama moko boye muli parce que tomona kaka bitumba te mbala mosusu eza motu moliboma ezwi ye aye ayami papa na makasi tiko yo oza pembe na papa ndenge nokosalaka mama wana obeta ete me o neutraliser ye na ndenge ya bien okosimbele ndenge nini oyebi te okomona yo moto okesimba babambi yo na se ose retrouve ndenge tomona bapolisier mosusu na nani kuna babambi yo na se boye oyeba ndenge akosala te omoni babiloko wana nyonso ignorance wana toza nango eza na mayele oyo koyekola mpe awa toke tobakisi mpe implice mais non toza kaka na babiloko moko ya pambapamba oyo eza kebina na molimo yango ozoluka eske na kati na yo oza en mesure ya kosala na molimo mpe yo tata surveillant oyo epi tata spc otelemi nsima papa oza sirike tata wana na kati ya molimo na ye aza prêt parce que ekoki mpe kosala ya molimo mpe ekoki kosala ke oza tata surveillant otravaille mpe na molimo osala eloko moko boye mpe bato ta bayaki combien osali bango estce oza prêt ya kotravaille na niveau wana lokwa bamama mikala bazalaki ozomona oyebi ke naza mpe na prêté la plupart oyebi ke la plupart ya biso toza prêté ya kotravaille ndenge wana ke toyeba mpinaki na ndenge ya molimo te donc otie kaka lokola neti espoir kaka nde naza boye yo moko oza surpete parce que oyebi ke ti nauti kosala boye nautaki kosala bikobo na nga kuna na ye nalati teni oyebi ke ekosimba te soki ke otravaille na ndenge molimo oyebi ke ekosimba te mais otie kaka espoir oyo natie kaka espoir ozomona donc biso totravaille mingi na ndenge wana totante kaka chance bango lokola bandimeli papa simokiangani te bakosala eloko moko te balinga te tant tolo bango wana toza na eloko ezogarantir biso te eza kaka espoir tozotya ndenge jida ye ateki nkolo yesu ye akanisaki ke nkolo yesu akoreagir mpo atumba baromain ayebaki ke nkolo yesu azalaki nzambe mais atiaka ya mwa espoir wana ye ayika amonaki ekosalamela ndenge wana or ayebaki te ezalaki buku emisere akwelaki ezalaki likambo moko ezalaki prépare mpo ezala bongo ozomona lokola biso oyebi te ndenge ekosalama otie kaka espoir ke eloko oyo ekosalama boye ozomona lelo oyo tozomona makambo nde ezokende toperdre contrôle na rdc wana toyebi te politike ya mboka oyo tshisekedi akomi wana nde tosutuki eta tshisekedi oyo mpena tshisekedi akokanga na kondima te tshisekedi akoma président bandeko tshisekedi oyo azondima nkamba te azala akosuka bolinga te eza kaka nkamba ekamba okomonaka inane 2 ans 3 ans 4 ans apres bosutuki otuna esalami bondenge nini parceke eloko oyo balingaki biso nde tozala na contrôle nango toza koperdre contrôle nango yango nalobaki mokili ya lelo eza lokola mokili ya lobi te yo moto ozolanda to olandi okoloba sikoyo nini nazwi na kati ya makambo nyonso nalandi awa moto oyo akoya koprofite nango ntango mosusu eza yo te po peut-être yo ose divertir na yo ozalaki pongi ezalaki te ou bien oza na likambo osala te otalaka bona atalaka po natalaka ozwi na eloko te mais yeba bato bakoprofite nango bakozala bato oyo mpenza bakoprofite nango bakozala ok akosala nango eloko lelo te lobi kuna te mpo balobi vérité etikalaka kaka vérité mensonge mpe etikalaka mensonge ignorance eza mabe yango lelo tokomi ndenge tokomi parce que toza baignorant toza koignore makambo ebele oyo tozomona lokola ke ezosala sens te place biso fo tosala likambo yango wana tozosala te
soki kuna katembo alobi likambo tobeti maboko soki kuna bo balobi kuna tobeti maboko yango toza ndenge tozali tokamwa te yango tokomi lokola bato moko boye neti bana soso ozomona okende kuna boyoki likambo kuna okende kuna oyoki misusu akoma anga na fana ndako nakomona makambo eza na buzoba mingi te baligne de conduite ezali papa avant atika biso tokosukisela awa papa diange nalobi soki batuni bino papa avant kufa alobaki nini bolingo mibeko misala alobi bien ke makambo misatu oyo soki bonéglige yango pasi kosila te question ezali est-ce que tu négliges yango oui ou non réponse ezali oui toza na bolingo te toza na bolingo te même yo moto na poto tala nano bandeko na yo ya tata moma moko okoremarke ke balinga oyo kaka mpo bayebi kotindela yango quelque chose bolingo esili bolingo eza su na bato te esili pardon bolingo eza su te ozomona bato baza na bolingo te bamibeko ya oyo ya mabe oyo ekokabola bato ya koya mpa na biso te okomona motu moko boye oyo boyebanaka bokola esika moko bozalaka chorale moko likolo kaka ya makambo eglise okenda su kotali te kaka mpona makambo eglise cousin na yo wana azalaka na 26 akoya mpa na bino te tolinga ebaya te mwana bakobatisa mwana otango ozobenga kaka po informe ye ma Julien oyebi ke gelo akobala akula yango kaka na ngai nayebisa yo kaka bon omoni kaka na makambo ya eglise okoya na yo te pardon nalingi kaka nayebisa bino ke boya te oyebisa papa na bana baya te mpo tolingi bona makambo oyo tosala kaka makambo yango mpe oyo na makambo oyo boya na bino te yepa yo kaka ok probleme yango te nakoya na ngai te ozomona ndenge nayoka ndeko moko na Suisse abetelenga lisolo azobala ndeko na ye azobala me mwana oyo bakolisi azokende kobala lokola mama aza na ngambo mosusu bandeko baza na ngambo mosusu me sikoyo mwana wana bayebisi eke bato na yo wana bisika okomeli bayawa te na mariage bayawa te tala bino mo boyebisa bango ya lokola yo okomeli kuna oyebisa bango bayawa te bato wana bayawa te moni séparation wana kosepare bato sikoyo bino boyebisa ngai bolamu wana oyo bino bolingi bokommunike na bato ya mokili bolakisa bango nini mutu ya nzambe ateyaka nini ozomona sikoyo ndenge nini yo okoya ndenge balobi na mokanda nzambe ata kutu oza na nguya ya kodeplace bamontagne Jésus alobi yango même azwaki miracle oyo moto akomonaki miracle eleki makasi même oza na nguya ya kodeplace bamontagne kasi soki oza na bolingo te oza lokola tono ya vide makelele ya pamba donc eza leloko moko te ya miracle oyo bino boya kokumisa awa ke etala biso tozongisi boye tosali boye eza te lokola bolingo eza te nyonso eza makelele ya wenze nyonso eza makelele ya wenze ezala bato bake na sanza soki bazalaki na bolingo te leo bakendaki bakozela bango apo barapole bango ke oyo wana bosali wana bokuti na sanza eza pamba wana selo nkolo yesu zomona wana selo nkolo yesu babi meme kutu oza na nguya ya kozwa montagne moko lobi montagne yo katisa na ngambo wana kuna montagne pene longwe eke na ngambo mosusu me soki amour eza te eza pamba ata yo olalaka na makolo ya papa simoki ya ngani olalaka kati ya mozole oyebi ndenge baexplikaka monene ya papa simoki ya ngani namonaka bemission ngana monene ya papa simoki ya ngani batata na bamama boyebi ke na 1900 neti papa katemo awa elobamaki ete ndenge ezali boye bandeko nyonso bino boyebi yango elobamaki ete lokola bato wana ya 26 wana basi bakei makambo yango mpe eumeli mingi tolobi boye bino bomona yango ke ezali bapapa te bazala kosala makambo oyo bandeko lingombe ese ekoli bavizio ezala komona na banzembo mpe ezala kozwama
wana azolo babongo poche esi etondaki badélégation ya Europe oyo bazobanga bapose basi bapesaki mwa quelque chose asa atondini poche na ye soki na ba 2000 3000 dollars oyo okende soki kosala bamakambo na ye mosusu ya so ndeni basali balobi tolobi boye bato wana baya lisusu awa te na baoyo bazala bandeke d'avance ndenge tozala koloba boye awa baza kolanda mpo tolandaka bino mpe toyebi bino boza kolanda ndenge nazoloba awa bazolanda na bango bazolanda ozomona boyawa te bato wana bayawa te makambo wana ewumeli mingi baoyo baza na baekole na biso bolongola bango bobenga na bango bozwa bana na biso ya 26 ya 3 egala 1 botya bango wana eske wana eza bolingo wana lelo balobi bongo yo mpe mama ofandaka na poto oyambi yango na telefone alo ya Julien mwana azokula bon nga ntuka nakoya te natundaka cotisation après sikoyo oza koespere ke likambo esalama mise ekosalama mise ekosila eloko ekochange eza te ekozala sikoyo ke omoni sikoyo ndenge bato basala tosilisa yango mbango na libanda topakola peinture toiture epesa bie totie na kitoko meme ata eza eskelete na kati totyaka kaka ke mpo tokanga foto basala video topanzala mokili ke mise ezwi forme esili eloko ekosepesa bato yango wana eloko ekosepesa bato yango wana oncle aye na ndako azwi $500 atikeli mwana sikoyo mama ya ndako azwi $500 wana ake kosomba pake ya bonbon to baka karton ya babonbon pesi mwana ya moke sikoyo akutaka internet te bakenda na supermarché na mama karton oyo ya bonbon oyo eza ata abeti mathématique amoniki ekoka même pas $5 bon nino tomona yango ezaka soki 100 francs nani sachet wana mais siko carton ezaka na douzaine na kati douzaine wana donc nakoloba natyango kata $10 mais sikoyo mama azotika lokola na $490 oyo ke nakosomba nani tablette ya sika nakosomba bajouet wana ya mosusu ya sika nakosomba ketch wana ya Jordan sikoyo mama lera ye kopesaka zebisabi ekoki nango mwana ya zoba azwi pasepeli na ye ingeta neti bato misusu baza na 3 egala 1 naomonaki mise soko esili tolongi ingeta tolongi foto kaka bapakoli peinture libanda esila mise esila ye esepeli coma tolobaka na bino nzambe akoyaka te yango oyo antuka papasi moki mbangu yanga nozali nzambe molimo toloba ye nzambe sikoyo bato ebele bakozwa foto wana sikoyo bakotinda yango joma yango bosuki basuki ye tolongi ozomona mwana ya zoba azoba teke $500 oyo ye aza nango eleki mutu ya kutu wana karton ya bombo ekoka même pas $50 même pas $10 bapeseka mwa karton asepeli na ye mwana ya zoba kosepela na ye mais mwana oyo ya moke akendaka na classe atalaka internet asa abeti mathématique akomprendre ke mama abeti nga banko mama azotika na $490 mwana wana akende kokangama na chambre na karton ya babombo atyango kuna tata soki aye akutaka mwana afandi na salo azosala yango junior aza oyo junior banda akotaki na chambre azobima te akotana nini okoyi junior miso eteli mwana nde amelikanda sikoyo ta bakotuna likambo ala panzi nini kasi oncle ntango ayaki awa apesa nga $500 sikoyo mama azopesa nga azwi na babombo wana yakona azopesa nga azabela nga mbongo nyonso esili ndenge wana mama sikoyo kota cuisine azoyoka baninda motene ebeti pwa abi mwana oyo aza mayele sikoyo tata ya okende kuna yo pe Alphonsine boniko so mutu komona Alphonsine alobi na yo te nazoba kaka komboka ke ye yo pe Marie Jeanne en tout cas est-ce que basalaka ndenge wana yo okosomela ta mwana ta kechi ya bajordan wana te bien esomela iPhone na ye mon cher si basalaka ndenge wana yo bele susu ye mwana moke wana akosala na nini wana nini ngai nabakisa nasomba sak na ngai ya Gucci ou bien nabakisa bameshe nasi nasomba de paquet sikoyo nasomba bapake mosusu wana ya suki ya babrésilien sikoyo yo eske basalaka ndenge wana yo mpe lisusu yo mpe tika biloko wana pesa mwana bakisa mwana
mwana mayele akosala ndenge wana me mwana kizoba asepela na ye azwi babombo asepele ake oyeso baninga ya babombo lobi akomema na classe akomilongola moko mwana zoba sozala mwana ndenge wana donc mwana naza mongolo mwana zoba akozoba ndenge wana aza mayele te mwana mazoba akosala ndenge wana mwana azoba akosala ndenge wana neti bato mingi lelo boye oyo eloko ya motuya oyo papa diangenda batiki papa simoki mbango eya na niveau ya mize te eza niveau mosusu eza niveau moko boye ya ndenge mosusu nde fu tozala na babiloko wana mize wana kutu kokonte kutu te bareoport wana nde toana bavio toana makambo ebele ya minene toana suka na retard ozomona me tokomona bato ebele bakoya kobrandira yango ndenge tosalama wana komonaka toitire epesi babambi tya na kati meme rien ezali secret ya biso na biso toyebi awa pam tya bavitre tya boye na mopanzi tuna bakakisi alekanga foto pa ale mosala esili ekosukilaka wana me tobanda mosala mise tosala mpo na botika na bongo kote mpona mpe mingi okoka foto wana sesali ndenge wana lokola bato wana babandaki kolobaloba wana si bamoni ke mise ezwi sali eloko wana ekotikala bongo ata 50 ans lisusu omoni mise na bapiese ebele na kati oyo ke efonctionnaka te si okota bokota batya bo abikoto oyo bapayana lokola bakoya kovisite bango awa koto na bokanga porte libayadi eza na ba 10 chambre moko boye eza na babeton na kati kuna na kote esili te babi ale botyaka bokondane baporte wana porte oyo botyango lokola porte ya lokuta bokangi bosude pena bien kokota na bato bakota te wana tosisango nsima mosala tu eleki mpasi eleki ebele omoni sikoyo yo ntango opresente o foto kaka bilaka ingeta osepeli na ye na bombo paka bombo osepeli na ye ozomona mwana zoba yango toza ndenge tozali okomona moto yango mpo afandaka na poto mosusu ake mosala alati mpe cravate abeti cravate bien mama moko bateka mpe na chateau rouge abeti soka bimi bozomona mama wana aza barespectaka ye azala na mwa voiture na ye moko boye asomba ya occasion boye atambola nango ezaka bien akenda nango boye bato basepela na ye bato bakumisaka ye pena mama wana aza na mwa restaurant na ye tusa apesaka ye respect soki akomi na eglize mumbulu pena dokio kaka mumbulu bazokosa ye na babombo aya esepeli na ye esepeli na ye ayoki bien azokose pose baquestion te ndenge nini biso tokozala boye azotala tala na internet atala ndenge nini évolution mpa mosu ezali boyeboye tusa non asepeli na ye ozomona asepeli na ye esuki nango ka ndenge wana yango na omoni tozokoka koévolue te parce que bato bazoréfléchir baza te oyo baza koavance batala baza te mais okotala na ngambu mosusu bandeko baza kofonce baza kosala baza kobeta banini baza kosala ozomona baza koavance baza kokende ntango moke na inane na 2016 na suka ya 2016 babuki biloko nyonso nde na centre d'accueil wana bastudio wana banda papa atika babiloko wana nyonso batika tosala na makasi ya bato nyonso ti lelo ndenge wana kaka ti lelo ndenge wana kaka ti lelo ndenge wana kaka estce eza pena na ntina kefo ezala ndenge wana na bato ebele oyo nyonso na bambongo nyonso ezokota na kati eglise omoni kuna bango basali de niveau neti na nombre ba nyonso ekozala meme ata immeuble soki ndenge nini ozomona neti ya bongolo wana nyonso etangami na mopanzi wana eza ma kitoko nde toza na bacentre d'accueil eza ebele baterrain eza na kati ya kisasa ngolo bacentre d'accueil oyo ya sika ya kitoko oyo wana etikali ya sera papa ya ngende etikali centre d'accueil ya kala centre d'accueil ya sika etongami mpena ya kitoko piste ya hélicoptère makambo nyonso omona epesi mpena personnalité mais nyonso eza ka ndenge ezalaka kala keso tolobi système eza bloqué est ce que tokosi système eza bloqué yo moto ozosepela nango seke oza na niveau ya bonbon ozoyeba teke $500 oyebi ekosomba babonbon ndenge nini olongonoka $100 yo sepeli nango na bonbon sepeli nango ntango baolakisa oka foto boye bilaka otie maboko likolo bilaka ekokani joma kwana alobaka mingi wana botindela yango joma kwana alobaka mingi wana nena omuntu atindela nga video ya mwana wana asalte wana soki papa kiese wana tuma bana moko asalte boye ozoba ye joma kwana alobaka mingi ozomona ndenge bakoyeka otalika mwana oyo kasokoli mai te
Ka mwana ka sokoli ata mai ya pamba ya kosokola te aza kofinga Jomak ka mwana ka sokoli même ta mai te donc to soki sa wana bolanda exemple batu ya ratelki tango bosali studio eza po bopanda sango pasi mokimba e bolanda modèle ya batu oyo bako kozala liboso ya ratelki wana pona ba tcha likama pasi mokimba matana ba vision na ba ide batu ba papa César batu ba papa Hugens batu wana nde eza tiki batu oyo bozomona ke bazoya na ndenga polemi bako avancer longo moko te right bye